Et ça, je vous dis, ça me pousse à dire merci Seigneur. Amen. Et je sens vraiment que je suis aimée. Aigle! Aigle! Warion, fallait pour parler qui bango. Na nyoso. Atika ngamba lebele na poto. Pona longwate. Na sako do clip na climatisé ventilateur. Système makasi. Climatisé ventilateur. Aye ko benganga. Yaka. Na zongi lisusu. Ti abwaka ma pondo amai mai. Pondo mai mai wana explication zoko palanga. La té. Et ça ko simba lisusu té. C'est ça. Et simba sous té. Ya on a talisi. Et puis na tuni lo moye bango. Na Congo kini. Naza namble wan. C'est fali. Ozonga yo moko. Babalukela. OK, poto lelo, ezate le kwa ale tiakala. Batba okende ba oya. Ki mo des mais na biso boy. So na ke poto no kene na kozonga. Ozonga na. Mais okende ka kolongo nyonga. Na longoli fous. Mais monsieur posa kobo ba que se faisait belé. Pour nika pata wata, pour nika pa fali. Ngaba niveau na ngeza fali pupa. Ngaba niveau na ngeza fali pupa parce que pour fali pupa ça international. Ba orchestre mingi ozo monta ba kombo wana. Ce sont les logos. Na nepe sou batu té. Wana quadra. Vous comprenez? Il y a comment monter maman boy na habité. Ya ye moko. Donc na remarquaki et simba souste. Ngana aller sa famille na ba charge na ebele na futela banda kuna mama ebele osala. Donc ça mutsa ba futinga moi au moins ba futinga té. OK. C'est ça. Vous comprenez? Puis ba wario ma parce que beaucoup fonga. Ba yambio. Ba yambinga kitoko. Yala nganzo ka yambinga bien. Yebo c'est normal. Yebo utini na quartier latin. Yebo c'est que longo orchestre. Yebo tabato que n'est pas fali. Dans vient jour ayom to longo si miss et pas professeur. Non, bango to ba yambinga kitoko. Je peux appeler un mbongo pe. Appeler un mbongo pe mais na kipablo ba touté. Et puis comme na kola chez biso, yanga ba tu ya ba. Abomi laité. Abomi la indeni yanga na bino zimbongo loté. OK. Té. Pas ça bilo ko té. Vous comprenez? Mais na yo remarquer mutuna za na ende alingi sou ba touté. Mi osu na confiance à ba touté. Donc mutu na confiance ya ba touté. Ah on est simbate. On est simbate. Ah. Le lobwe, la presse est bungisi Rafine Touba. Liwa na ye trop de zones d'ombre. Makame mebele na kati nango. Émission moka sala ki ataka ki mama ami nenga kufaki ndenge ya lemba ki elonge setenga maki. Bakubenga kaye orphelin te. Kofiolo midaza na ajoba benga orphelin te bakufeli mama na ye. Mama mi mata mese lemba ki. Mama mi mwese sile na munoko. Mama mi ando bimisa maloba mi elisute na munoko. Kofiolo midanga sele sepso ba vantir ezanga tina mama mi esa ki avese mbange tenga maki. OK? Et puis eza bien té. Ba commenter na ndeko ebisaye tika biloko finga wana. Mais ngana yo to yebite. Nzambe nde ayebi liwa oyo nani Rafine akufi. Po nini omoni ngoteke baninga ne ebele ba pesi mukongo. La perte ata yo moko miss. Tala ndenge poto esambwe. Ata yo moko nde poto zaki liboso. Na sikote. Mutna zongisi poto c'est fali pupa. Parce qu'il y a suivi les guides, il y a bandara makambu, batu baladaka. Hello. Olala na mabelo bando subana bilamba pe okosila ti ba moni ndenge ozosila. Je m'occupe de toi, Dieu va se ngana tikileka na maboka nkolo. En tant qu'évêque, ba pesa biso ka pouvoir moya ko maudire. Mais nga kutu na maudire te. Na lobika na tikile na maposo na maudire ya okufa. Mais ngana on maudire te na tikile na maboka Jésus na ba ange Gabriel ba s'occuper na ye. Vraiment, botala ka vie. Yaya, eza bien te. OK. Vous comprenez? Deliles alobaka on a propos ya kanda ke nzambe na tiki yo pa nzambe. Abeza bango bien ke nga ko modiri yo te. Poso na modiri yo ça des semaines te okufa. Mais depuis mambo elobami, ele kata ba 3 mois 4 mois. Au groupe c'est vraie cause. Vraie raison o elongo le permet le quadra koramani. Naza mukolo. Na mukolo. Ngamona Monique simba soute. Ataka ki deni lesi ndenge papa Charles lesi akufaki toyoki ba propos kofolo mbi aloba elote silence mais deni lesi aloba ki na tikio
akoti na mumbeka soki peza la basaka ta soki peza nini abiyo na komodi yo te mena tuki na boka nzambe lelo be Rafi na kufi ba misoko mo zonga finga so mabele lisi de ba mabele ko bele aloba est-ce que tango otala liwa na e ko na maboka bato S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Tout le plaisir est pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés sur votre chaîne G Télévision, c'est-à-dire Jemima Ibele TV. Je suis là, la maman de 5L, la chroniqueuse, la dérangeuse, la femme du patron, la giga, gros bébé de la presse congolaise, pour vous donner la joie, la gaieté, surtout passer des très bons moments ensemble avec vous, très chers téléspectateurs. Vous savez très bien que le monde de la presse, tout au bout, ça moko ya biso, Rafi Ntumba à maman. Batebele bozwa ba réaction un peu déçu par rapport à ba consort na ba confrère oh ndenge baza ko réagir par rapport à Liwa ya Rafi. On en parle dans cette émission et puis eloko oyo na yambeli bino sur ce plateau boye bien Miss Koulibaly boye bien moko oyo na benge porte-parole oba oza Vienjora Miss Koulibaly ba obasi oba oza kwa ko défendre ba artiste musicien. Mais aujourd'hui, Miss ne fait plus partie na kati ya groupe ya quartier latin. En tout cas, on ne sait pas quelles sont les raisons où esali que Miss aïba la kolongwa. Est-ce que ezali alongwa ki avant Liwa ya Rafi ou alors après Liwa ya Rafi? Avec elle est sur ce plateau. Voilà, très heureux de vous savoir. Merci beaucoup. Hein. La grande H, Madame Sakina, merci pour tout, maman. Merci beaucoup à FM 4 fois Boss depuis Paris. Merci beaucoup à Papa Jean-Bou de Maembo, Papa Nanas, Papa la Carla Diva et Paulina Maembo, Tomekape Kosola, Moté ma maman Anas. Merci beaucoup la maman Martine Kilanda. Babi a en tout cas, merci beaucoup. On n'en parle pas de belé, mais seulement pour te savoir le meilleur. Merci beaucoup Exode Mikebi qui est derrière cette caméra. Merci à tout le monde. Exode Fungola Mona, Miss Ngana Eba et Tanga. Mais les lots sur ce plateau, Balbosona Yambe, tout sur la Mona Miss, et c'est absolument plaisir. Et mon Miss Boni. Plutôt quoi? Ouais, avant la bande. Aigle! Aigle! Warion, fali pour parler qui bango. Na nyoso. Fali de makam. Donc on appelle Simbote na maman Nicole Likio na Kacha Paris et puis on appelle Simbote na Willy Kandundu. Bote Kotozali et puis on appelle Simbote na ba Warion nyoso o ba Olanda biso. On appelle Simbote na ngapa maman Nana Kedjob, femme légitime et puis on appelle Simbote pas président. Mon président Fali Poupa Yonde Bangote Miss Dile ton otiebo aigle Obi ngande na abe personnellement na tête tellement be miso ba tumsus tant na zupe sali ngama bien les le ba mono sus o longo permet na kofelo mide au groupe c'est vraie cause vraie raison o elongo le permet na le quadra koraman na mukolo na mukolo ngamona Monique Simba Souté pour les avis on va nous faire yango yo so za place au monument be Simba Souté
on n'a pas fallu pour pas. Donc on a sans problème. Donc oui, l'auté. Oui, l'auté. On a monika que ezo simba lisusu te. Na côté ni ezo simba la te. Ezo ko simba lisusu te. C'est ça. Et simba sou te, ya on a talisi. On a tellement pas fallu pour pas. Pour pas que non. Et si mais soit na liste de voyage ba otianga te soit mbonga salaire dans on a fait mais comme il y a sauter na parent na responsable il faut na futa bandaku ba réseau ko za la kaka miss mutalonga pamba te ote mais comment na ngode ma be pas vie wana azanga les sous gentil talinga na pe sous batu te wana quadra vous comprenez il y a comment motema mo boy na habité ya ye moko donc na remarquaki et simba souste nga aller sa famille na ba charge na ebele na futela ka banda kuna ma bebele osala donc ça musa ba futinga moi au moins ba futinga te OK c'est ça vous comprenez vika ko senga te faut yo moko poser la peine oya yo quand la musa na on mona que en tout cas elo simba te micro zolongwa voilà makambo belé zali vraiment pas et pas ex-président nanga ba comportement zaki nango belé ba comportement yaki nango belé voilà yango moni pende simba te et puis nga na moni viana motema ya bien te na ndeni te motema moni mutu faut za motema malamu so bunda motema malamu donc a fali pupa si azo sa makambe belé wana po motema na eza malamu vous comprenez mutu motema komi osu na confiance à batute donc mutu na confiance ya batute on est simba te on est simba te Miss Bando yaki pembe na kofolo mbe umeli yo ya mwana mke ya kudu mwana mke na komata 18 ans te OK ala kanga ba poto ya façon nyonso na biso meme manga te na musala to ça la te ba Afrique to kendaka poto ndete ko yebisa ngai na on vivre quand na kinini ki fanatisme non c'est que yo longwe mingi pour la poto te atako tu pona poto te salaire pas au futa te. Vous comprenez? Poto kudu omoni poto eza mboka so revango okoma kaka. Si mutu musu pa okmema yo. Vous comprenez? Eza un problème te. Nazaki batembele wana ti. Atika ngamba ya komela poto. Au supporta. Pona longwa te. Atika ngamba lebele na poto. Pona longwa te. Nasako to clip nanga climatiser ventilateur. Système makasi. Climatiser ventilateur. Aye ko benganga. Yaka. Na zongi lisusu. Si aboka pondo a mai wana explication zo ko palanga. Poto wana boka pondo a mai. Ye za ko benganga su Miss Koulibaly. Pondo a mai. Za ko benganga pondo a mai. Na moni pepa e minzembu na ache pondo a mai. Mais asoli ce qui o teke no petit na eloko no. Eloko te asoli singa na eloko te. Mais ya benganga mimpo pondo a mai. Tout a pondo, ale pondo a mai. Qui wana partout wana se plaît na makasi azako benganga na kombo wana mais na moni ba yembi penzemo na wana sindi le cœur pondo a mai OK mais so ya ki vie moko motema malamu we loko alinga lo bani te na boy te pondo a mai zaka nango balamba kango mais boule nango yo on comprend yo mtoye nango apesanga rien on comprend donc na talanga habité modèle to ko kene boto kene bien te so pour la poto mais la longwa kala yo ka salaire ngali na ming na lia bien na la bien na la taka bien on comprend et puis ali na ming mi ko choka ba du même biso bazaka ça ofanda boy abi neni on vivre te ngali na bongo te ngali ngaka na za assurance na ngamoko mais choc wa biso tika te ezala kaka mais na ko vivre na choc te faut mais un salaire. On comprend? Tant que le salaire est exact, en tout cas, il y a un longue nanga. Nathalie Baninga, donc on a besoin de la Baninga. Banjo va faire voyage baye. Autant que m'a besoin simba. Et puis nous avons fait un loco Miss Koulibaly. Il y a kana yo pas fallu. Ah Miss. Donc c'est mutalongo lisio ezali. Il y a kana pas fallu. Njora mutalongo lisio. On comprend? Mais on a dit ben njora te. Njora kenda ki. Mais tant que mon ayo vendre na on mamoni makambo ndezo mokende. So moi wa futi yo. Me met 3 mois te. Boss. Me met 3 mois. Mon père. Na vana ba na vie wana. To vana ba pe ba ni nebele. Na tika o sale mabete. To vana kana yi, to ba o so ya musu de tongo ti ba 4 ans to so na yi. Je pas appeler mbongo pe. Appeler mbongo pe mais na ki pablo ba tuté. Et puis comme na kola chez biso.
yanga bato ya bato mabomila ite mabomila indeni yanga na bino zimbongo lote OK te pasaka biloko na te o comprendre mais na yo remarquer mutu naza na yende alingi su bato te askala ye même ba misien bazomona pasi bana bato kotala bango boye na mawa bafuta mate mais na mawa bi apesa trop la génération na bafuta ye mabe yango na changea trop te so moni ko lingi su bongo te tika miziki lokwa yo lezo ngindi na miziki ozwi oyo za ko luka okotika miziki ba o baza na besoin continuer ba continuer yo sala ka miziki mais bato travailler na bango miteme za bango bien te poanya bango me bato na poto bakima buya sala perte ata yo moko miss tala ndenge poto esambwe ata yo moko nde poto ezalaki liboso na sikote mutu na azongisi poto c'est Fally Ipupa parce que ya suive le guide ya bandaka makambo bato baladaka ntango Fally Ipupa apesi poto ombokese ebendeke bapoto babekam bakei bamona chante bameli bato na poto bokese ebele fungwami bango nyonso wana nsima ya Fally Ipupa po ye mutu abandaka makambo o comprendre mais yo ozali nde oyo bakenga aza leader so ndenge nini mais ozolinga omema te mpo na nini ozobanga mabe osalaka bana bato ntango bakokoma kuna ozonga yo moko ok mpo to lelo eza te lokola neti ya kala bato baokende baoya ndeti babiso boye so nanake poto okende na kozonga nalongoli fusi en plus Fally aopesa ba 5 ans ba 3 nzoka abi miskuli bali natali passeport en nzoka donc ala pongi na ye ayebi kaso na bila kende lobi na okende OK ala pressé azana kimia ya ndenge wana mais misi poza kombo ba kese pese belé po anika pata wata po anika pa Fally ngaba niveau na ngeza Fally Ipupa ngaba niveau na ngeza Fally Ipupa parce que pour Fally Ipupa za international ba kese mingi oyo zo monta ba kombo wana ce sont les logos donc international eza Fally Ipupa et puis na tunie lo moye bango na Congo kini naza namble wana c'est Fally kokende ku 2 mots 3 mots te oboya te mona minute oyo eza ngonga ya Fally Ipupa natika Fally Ipupa mutana international bongo aosa makambo ezomona na bongo dobengi nani héritier locaux natika ye ndenge nini faire épée locaux ngana biso vérité international c'est Fally international na côté ni na nyonso na stabilité na orchestre na succès na banzembu na makamutu mpona minute oyo bango nyonso bazonga ba studio bakebande banzembu na bango po pembeni ya formule 7 bakomaka te omo te formule 7 edunda bango mais Fally asali abeti 3 concerts à minene mais on dirait qualité ezobetama oyo kota ba YouTube te puis de 1 million de vues 2 millions de vues te ko omoni la ka presse moneti bino abo fan de la pena 3 arena na bino bande ko décortiquer eleki onde mu pepe ka na ba boîte ezobeta nango et puis yebelo moko Fally ba biloko wana bino bomona ngo grave so beti wana on dirait so ndenge nini Fally ozonga concert normal et marketing pesa ezobetama même kulobi kuna SMS ebetama wana concert concert ezobetama mais la boîte ezobetama ezobetama na sonde nya so ya autotune Fally kutu mikolo yo mutaleke ya so raté parce que a comment répéter le quoi net studio même ba répétition les autres telengo le quoi studio foyer international makasi sans concurrent nani otema na Fally nani otema na Fally bosali ba album na bino bosali ba album na bino nyonso ameliango ngale zomela mai adundi yango formule 7 kaboy tala Fally depuis abanda ko sa album ni le chua tout cano et oh Eric Mandala abi nzambe ayi ba yemba na bango ngame Fally Ipupa alita chamala aina ba noso ba yemba yi poka Fally ayemba keni abi nzemba Fally nona mona te mais nzemba pas faire ya nani ya hérité pe kitoko nani nabi na yo ba artiste belé ba yemba nani chamala mais Fally Ipupa sans concurrence pour ça ba facilité Fally so ayembi yo donc
Mais les barons pour qu'ils montent. Les barons héritiers. Bachaka a mandala awa. Bachaka a mandala. Bacha mandala awa. Bana Mike, Mikolo. T'as la fallu zoemba international. Et que goût. Jaloux, jaloux. Jaloux. Et puis, après si papa Luambo Makiadi. Disque d'or. Na Lilita. Le bonheur de Koufan. Banzembu o ayembi alon Makiadi. Et puis fali aza o fanta te le kutate. Alors bien que chanson à Luambo. Papa c'est un disque d'or. Na sima ya fali. Artiste nini o ko salango. Mutakufa na ekala. Mais on dit o interpréter Nzembu na ye. Tellement o betango world. Et les qui n'a Nzembu o ya yembaki. Batali fait moto fali poupa. Papa c'est disque d'or. Mais bah disque d'or tous le bana batol ba ke fali a somba. Ah Nzambe. Ba pour la ba ndaki yaki ngo ba ka groupe ba camarade na ye ba pesa ye ezaka boy. So omoninga to nga somba voiture. Nga payer voiture na l'an 2000. Kalako. L'an 2000 na somba Jeep a somba na tambo nango. Kalako. Les somba tonge kwenti kwe cave kwenti kwe ba jeune fille ba métis ba kano ba passer par là. Mais nga sombika $15,000. Ya sika na ba chasser ndeko nanga. Et pesa ba to liboma. Baloba nini? O nga simbikisi. Baloba tike papa na nga za marabout ko za musulman. Ba benga ye marabout. Et dans ma fille mususu. Ba ko ngati na bandako. Ah miss. La sanga passe au coma. Taka na ko na kaza ndo na bandu sanga binzambe. Disi nini na simbi. Ya ka chance. Vous comprenez? Yango zo mo ndenge fali pour pas azana chance azana ngo. Tellement bazo pour la bande maté. Ba welisa. Ba ko benga kisi. Ala pe ba welisa. Oh ma welisa te. Succès na ye. Succès a fali. Moni fali. Succès na ye endimami partout. Tina Macron, président Macron a une bandale. Amélie Castel. On a tout côté mes relations. Na tout les artistes bazala ke belete. Relations pour nier dans la moi. Te ba tu bazali mité mama be. Tellement ya bango zo simba te. OK. Vous comprenez? Fali Macron se perd na Nzembu o fali salaka. A se perd na ba spectacle ya fali. A kamwe kamusa ye artiste congolais. OK. A so mettre na ba grand ba salle bongo. Vous comprenez? Et on moni approcher ye. Ba ka beta team match. Na président fallait sobi président. Et que les gars boy que bolobé la ngopete qui peut événement non omoni bomona ngo normal biso fali poupa oh ta nzambe langa to ezaki bokese mususu mais boso makelele ba filme parce que yango filme fali poupa zongo normal po ayebi Valérie Moussa na ye ayebi qui est ce que ndenge yazali ayebi ke batu bakoya même ba président États-Unis bakoya même ba président Londres bakoya pas fali poupa. Miss, est-ce que pas fallu aux espaces? On a au moins la kuna de ba Jaël, ba se ba zoa, ba tebe ba zuya, na yonengo ye. Mani ke pa oboya yo Na bi série na bi série ba Joël. Fala kumba kombe poto. Série ba Joël. Et puis bongo lo moko, fali aza bateau. Donc bateau e boya ba tout te. On comprend? Bateau même à combien de personnes ebi? Bateau. Bon c'est ba boyo. C'est rien, jamais. Bon ba boya ngate jamais, plus jamais. Baboya ngate fali aza bateau aza besoin bateau. OK. Pembeni na yi. OK. On comprend? Donc fali aza bateau. Quand on dit bateau, c'est fali. OK. Pour bateau quand ça bateau belé comme avion. OK. Donc fali aza bateau. Donc on a besoin équipe ça les belé dans mouvement, ba wario. Ba ça les belé pour fali pour tant que mettre orchestre na, on ça le connaît du voyage. Fakumba, puis 100 personnes. OK. Parce que ils ont mis dans la salle à minene. Il faut y mokope. Akena na batu. Pembe na ye. Au moins orchestre ni voyage na maître. Orchestre ni voyage na maître. Faire akena bilanga makofi, faire akena bilanga makofi. Zambe rien. Faire amemi bilanga makofi, bilanga makofi. Orchestre ni voyage na maître. Ndenge B50 voyage ka. Okotangi na komba maître nini ya Kitsasa ya orchestre ko na B50. Tena minute sauter. Aucun B50, maître élégant, boga, patron. Maître, so peut mener 200 à Kabelio. Maître, so le pong na bandal, maître, le pong na bandal. OK. So yeb sanga. On comprend? Ba force natique te, oyango nga fali. Miss ba tutu obengo babaka, omoni miss.
ndenga za bongo aye maweli sazo luka poto akobalukela na ye to mona kango mais tango zo ya bongo to tant que muto ko apé prince bakale ko attaquer yo parce que bouti nenda ku moko ya so meki to takaneti bongo no banga ite so meki to takane bo même ye pas kenda poto kimakiti atikalaki kimaki mais nga fallait o memanga no keno ya o kimaki no keno ya na kepe na ye na kepe na zongi kini anabi bandeko e misi yeyo parce que ba o bakenda ba ya balekinga pene lote na kende musala na zongi fali ana double stade de martyr en bêta système à 48 heures on est le salamate ana besoin ba ba ça la promotion ba biso bo ça va ça ko finga et puis bango ba kende poto so do tikala awa photo la ça que to ba wario bazali tout ça promotion à stade Nebiso malgré déjà que moni ba plein déjà pour falloir attendre ça promotion 1 mois on sac à plein il y a 2 jours et on sac à plein vous comprenez donc besoin font ça natité o yangonga na biso OK vous comprenez il fallait attendre besoin battu pembe na et puis ba wario parce qu'on a beaucoup fou bayambio bayambinga kitoko yala nga nzoka yambinga bien yebo c'est normal yebo utini na quartier latin yebo c'est ko longo orchestre yebo tabato que n'est pas fali dans vient jour yom to longo si miss et pas profil non bango to bayambinga kitoko et puis fallait a pire vient nga OK fallait a pire vient nga ya tongo ya tongo penda donc fali abi o miss Koulibaly abi o fali pupa. OK. Vous comprenez? Voilà. Donc, en lingate. OK. Mouta sakananga. En lingate, malgré na bungaki. Malgré na zako bunga po, mouta tinda abiso ko tumba batu. O tumba. Mais na kosa suba biloko wana ti. Tumba pe merde. Na tumba jamais ça ngote. Na ke job, mais pas que respect. Il y a des femmes légitimes. Mais pas que respect. Depuis quand na zako lo baké, fali pupa. Ti makambo so ke kitoko makasi bwepo. Aboya maman na ye moi c'est na kalate moi c'est na kalate na ke job abandana Niki benga te Niki te Barcelone nana ke job moi ça fallait abo mwana Niki pe non nana ke job bafana moi ça fallait abo mwana na yebi yango te Gladys Goto Niki benga Barcelone Barcelone ayemba epe non moi c'est na bo mwana moi c'est abo mwana oh balia pour faire la vérité abara nga defa bilamba OK na bandalo nga liaka li pana manteka nga sa fallait la vérité fallait pour pas mon président alors la vérité ya mwana na pas azara na le rien zamba nini abimisa ye so moi si o elinga kena batango wana na ke job o ba kemba na ye yango moni pe akena na ke job tina suka et puis abali équipe na et puis abali mariage faut ça fête ça fallait abalaye koko tanga na stade wana te miss abalaye mariage te koko tanga wana te moi si o te ba reconnu comme eloko te comme sanga na stade wana te toyebi o tanga comment toyebi ete toyebi nana ke job femme légitime maman Marco 6 oyo kalate awa comme on répétait na Adidas Arena nani Marco 6 place au fer à bête babengaki ye avant de répéter akuna awa comme on répétait. Donc, karaté, bonsoir programme répétition, il y a Marco 6. Na Adidas Arena. Ouais, on doit mettre en semaine morte deux fois. Faire un petit concert, mais Marco 6 à répétition. On doit répéter, voilà. Karaté, bonsoir date. Miss Koulibaly, oza muta média, oza muto ebaina batu, ebaina ba chroniqueur, ba chroniqueuse. Le loboé, la presse est bungisi Rafine Toumba. Liwa na ye trop de zones d'ombre, makamé mebele na kati nango. Émission moko sala ki atakaki mama ami ndenge akufaki ndenge ya lembaki elongese tengamaki atakaki Denis Lesi ndenge papa Charles Lesi akufaki toyoki ba propos kofolo mbi aloba elote silence mais Denis Lesi alobaki ke na tikio akoti na mumbeka soki peza la basaka te soki peza nini abiyo na komodi yo te na tikio na boka nzambe lelo be Rafina kufi ba émission comme ozonga finga suma bele lisi de mama bebele ko bele aloba est-ce que tango otala liwa na ye et ko zavena maboka bato et cause à ma boka batu et cause à PM soube maladie nzambe kane mutu ayebi mais Denis Lesi azako lo bateke akufa azako lo bake ngana tiki na maboko nzambe mais alobaki teke nga oboma yo OK bon Denis Lesi azaki ma yele makasta ngazo lo bango alo ba clair
po ezaka bongo mwana moke afinga mokolo te mwana moke soko midai kofinga bamikolo na bandenge moko boye okota ba vie privée na bango yaya eza bien te. Ok. Vous comprenez? Deliles alobaka ngona propos ya kanda ke nzambe na tiki yo pa nzambe abeza bango bien ke nga ko modiri yo te po songa na modiri yo sa des semaines te okufa mais depuis makambo elobami elekata ba 3 mois 4 mois mongo sko Deliles aseni abeza oda mombeka Deliles aza pasteur on doit avoir le respect avec lui. Vous comprenez? Faut donc respecter pour ça mon frère nzambe. Mosa nzambe batusaka ete. OK. Vous comprenez? Mais Rafine aime ça confier ba liwa na ye. Nzambe nda yebi po un mususu nde biso do kanisa. Et ko ça fait bon moté. Vous comprenez? Nzambe nda yebi liwa ya Rafine. Mais epesi nga pasi makasi bana na ye. O atiki kuna donc on a qui passe makasi. Mais soka azalaki respect. Balde musula nga pe ba futele pe. Maïe bemelinga ya pe awa pour monsieur ba betu de moi carré vous comprenez miss carré carré trop wana poni ni po ya finga ka batu OK siko mutu o ya finga ka batu pona ye atela peke muninga kufi na poto pourquoi pas koki ko bengi se bemena poto te e ya Kinshasa ba kunde devant famille ma frère yango moni to tika bilanda landa OK to ça la respect to suka na ba émission to kota vie privée ya mutu te mukolo respecter nani leki pe banga nani mukolo mais leki jamais oki ko leka TV afinga ati ba vie privée ya batu ndinga toucher maman ba mama koko bongo atanga pe na sepela na ngote c'est pas bien eza bien te afinga ba to belé ya finga ba to belé et comprendre et puis eza bien te ba commenter na ndeko ebisaye tika biloko finga wana. Mais ngana yo toyebi te nzambe nde ayebi liwa oyo nani Rafine akufi po nini omoni ngo teke baninga ne ebele bapesi mukongo neti banani ba okipete eza président ba journaliste ana ki bazo kipete bembe wana ekipa mete nzambe soki mususu bato ya finga ki bazaki bien na ye ya kutuka obengaka alondeni ebembele ya eyemba moko bapara no bamoni mwana bango bakundi yo bien po wana aza mukanda te kokunda ete yoka sangu biso ba otumba ye te aza mukanda mais abwaka ngunda lokwa sans famille la famille ba okunda ba otumba ye to boye donc to ebite nzambe kaka azoka lokumu mais ete ya ba chroniqueur mususu parce que ba chroniqueur mingi bakansaka soka fingi te ba olanda te soka choli te ba olanda te ok soko sama kamusana o kitoko ozo présenter des missions na kitoko ba fan ba otika ote ba olanda yo OK o comprendre donc ba chroniqueur bolongo na boule na bino ke so bo fingi te ba oteka mate so bo fingi te ba oleka te bo tala na pesa no conseil tande bozo kufa mais lui eza na kapa te mais ba chroniqueur bo kufa belé moi temps o elandani fo landa okufi montant oyo elandani donc boyoka bososola boyeba eloko nini oyo ezosimba te eloko nini oyo ezosala boye to bosimba bakisi to bokota bikotakota to boluka nini donc c'est ça eza bongo mais Miss Koulibaly émission mo ken pe na sai na poto alobi ke Rafine afinga mama ya ministère mo na mboko te mama ministère na ye mutaboma zobozi mama ministère na mutaboma babia koyoka koloba zomba moko indexé ko felo midi yango pe ken pe na nani presse bakali pa ki pa bine biso ngana to kobunda ana poto déjà ko émission aucun na lobby elle ko aken ada mutatu ya media tanga lobby bongo komba ko fi de continent liwa Rafine malgré longwa mais azape ancien patron na yo o azo de la sali un mot par rapport à ça Miss vie c'est la réalité Miss vie la réalité bango ba ebani makamna bango basuka lango na suka mambwana penda etalinga ite nga azoloba mingi par rapport à vie na ngai donc Deliles makambo ya yebi yango makambo na penda etalinga te vraiment etalinga te oza makamna bango baluka ba gérer yango ndenge ba ebani na stima ya makamna bango donc c'est ça na pesi abedachou mbote côté ozali abedachou les boss prêtre nabi ke jour ezali obenga nga
ya poya benga tu ba bongo bomona na te non mona été oyebi ba non to pesa la mbote mais non la kenda olukete ponga za vérité oh ngazala talanga za caractère te na nuyo bensinga pa na yo te na ya mais yo ba sa ko mona na ki abeli asupo na bike mkola benga nga biskot ba ina le liofo na bike mkola benga nga o sepeli wana ko tu nango lingi nini yo le banini inflo pango le pango ba nga lenga voiture te pona na poussa ma voiture na vie nga so na pile 8 mituka donc la voiture dans un moyen de transport na ko senga dans le pango OK popoto na kenanga OK ndeko donc nga na poto na kenanga mais avant poto o liate on l'a tâté on l'a tâté on vivre tâté na Kinshasa peut aussi il y a la vie to vivre OK to vivre nde na zabo so te mesina muta oti mikili aye alo balanga ni nata non bien non bien ezaka nyongo nini ya misu et puis yebango tout refait elongwate ezaka wana omoni mukobenga pena on s'appelle visa et la pena bato ba la peba ke poto poto si la ate même muta komi koko so na kenda poto te o nga pe mkono ke poto o nga pe mun ndeko do poto to manga nzoto likola poto te do poto ezali ezapeli kwa mapatate ezaka na se to ke taka ba leader bakeba poto aida ba bakena soule soule kasana yote soule kauka abia soule kauka azongi fali pupa azongi si muziki na poto soule kauka pa azongi si théâtre na nini na poto tala ndongo na bombelo te na kini awa obike masolinga poto je peux vivre na mikili ndozana na mikili donc biso zo na kini atolinga poto to foso na bongo masoso to kete to zaka tourna biso ta sule kauka ndenga sukuli ba théâtre te na sukote ba msu batikali te o même pas de bele ba kete te deuxième équipe même na matanga ya nani ya Jani to monaki équipe ekendaki wana et sule kauka c'est vrai ouais oh papa ya wana lobi na OK ba lobi na OK fali pupa ayeko longola batu force ya poto papa kese mususu o ezali ke amemi o poto même o sumba toilette ba mettre ba temelo libanda OK wapi kuna bazara libre fallait pesa mudu passeport na yezwa tambola tena poche tambola na yo OK ata balkangi la kiso et puis azweli yo hotel so mo boy kete na va na hotel no hotel ozolinga te na va na boy ma chérie va ça vie na yo mais oy bakaka tozali so ba programme musala oye mais poto mususu kadena kwa kacha te faire pas pesa ba ilunga passeport o mona mutu akenda poto mais ayebi même aveni mon poto te ayebi te so linga sombe lamba ba mettre ba yeli ebele bakange boy donc azo pona bilamba un musu elamba za $1 mais ça sombe $15 wala poto do ba yanani ya kofi ndana mabatu ba mise bele OK ba mise bele ba sali yango ba mise bele ba sali yango OK batu ba ye et puis ba mise bele bana bona mbongo grave te parce ba boss te nzamba sungi apese ka moi 20 visa to 22 visa asande nini amemi 4 missions tout wana ache bangulu très bien tu comprends pour bangulu wana esunga a payer voiture a régner a soit parfait mais fallait poupa amemi 100 personnes na 100 billets mais ça conditionné yango na yebi si yo po ba comment encore fallait poupa ndeko esenga bango temps ni skote no sotenga eza conditionné condition nini fingela nga mutu boela nga mutu critiquer nga mutu condition ya nini condition ya nini o kata ndenge yo lo bana o ena mafinga te boyo ke poto o afingi nani neti yo ndongo ebongo bosa msano no mais yo kaso ken na fingi nani futu otuta mwa bordi te na fingi nani na finga nani atinyo ba chuli ba kena poto ba finga nani camarade na ye chuli faya memi na ba camarade na ye ba finga nani ba chuli changi ba ke ba poto na garçon mo gote bilele amoni Paris OK famille na été ndeko oyo taka petit fali alele abi nzambe na uti mbandaka na ye na uti mo mbala na pesanga mawa alela na poto azongi suza sikwa za poto siko azo beta ba pampa ta bondi ba fali pupa fali o asali
nano esalama te fali aza sans conquérant wera pas mema bangulu bangulu bakena bangulu ba mise bakena bangulu ke ba odile oye ba mise belé bakena na bangulu mais fali asala ngote OK fali asunga ba jeune tala nombre o fali mema na poto soit lobaki ateka asa mbombongo angaza la rebele angaza mbongo belé OK so place l'argent que fali déjà à l'équipe niveau wana donc fali asa patron ako vanda peso alali bobi ndeni ndeni bokele po via mutu ya boka nzambe yemo ako décider te na zo pe misope allez miss toi pe moi 3 ans na yo beta ba air non pourquoi pas so atale bo longwano mais na peso cadeau oh apesinga amona ensemble ça qui toko ba pampa na oya bongo na guerrière na banga na banga te nga buna bitumba kitona yo yebi ya makasi na banga te nga banga te ya omona nga atelaka même ba rafik wana amona nga ba rafik atra bi Miss Koulibaly wana ya sombi mutuka te azali pe na voiture ba rafik be ni kamo ba ke ba car ba sima na ngati wale nga na soba ba car déjà vous comprenez et puis bango to basala ka na CBS ba couvre ba basala ba CBS dans ça nga passe Rafine a combien peu en Afrique TV et le comme ça nga Rafine a le la télé claire mais nazo e batte ka ko tera ba mbongo bokolo c'est nazo ko dossier ngo ko tango et puis akebe poto akena be poto na nzela pe ya Turquie o kata neti ngai na fingi te na ba normal nga ke poto na nzela Turquie na ko sangote Miss Koulibaly neni donc Turquie 3 jours na ye Turquie au côté Grèce au côté Poto non nga ke na njili na matina kei okitina za 20 on est niveau là ngate on est niveau là ngate gloire pas que nzela bon na kena ba Afrique na nebela kena na yaka na yaka te na bi gloire pas que nzela Turquie wala bango menga na sango so nga so bongo mena kota kala pour un petit frère na na petit ka passeport na ba betela nga visa ya Turquie donc na banga na nzela mai mais ti bango ba kena ba nzela mai wana ba makasi ba banga te na bite mukolo ngo ba mela nini masa papa ba leka na mai wana donc baza bateti baza bateti donc et puis bato ya afinga pona bango pas basala ke direct c'est ça le problème pour fali pe azana ezana batu misusu asunga bango alobate OK na ba veni na bango na bango soke bandal ba biso babi fali sukoli aveni mais misusu pe aloba na été alobate trapi petit na o amemi ya théâtre puis petit nae nani na bosa ni moi ke kombo puis petit nani pechanga ici pechanga black line 4 ans alors ça on kabe da pechanga so ba pesi o 4 ans eleki mukandati sérieux osenga so mukanda ndeni sérieux okoke osali 2 ans 3 osali 2 mois yebo musala osali bo concert osongi bo tala mito de basabo les 6 ba okende donc bete ba concert na ba on a deuxième équipe ba okende des premiers de bakende déjà et puis abenga akabo ke na Air France ko so ba billet biso voyage na Air France et puis na nini na business class biso ke na ba o kitaboye o kotaboye wana se ko seka ya vision nganga biso ke na bongo te biso to yebi ke so matin à 20h na 20h 8h du tokomi 8h tokomi na poto mais ba poto ba scad wana le kabo bimabo wana niveau falite mata kitaba te fala beta biloko na te fali makamule nyonso yaka international yango place oyo elansaka fali aza international yango wana mais ndenge ba miss les occasions pe osenga pe fali a aider par rapport pe ya Rafine akosa pe loko leki na e te pourquoi pas mais ye déjà azama be parce que afinga trop afinga trop donc ça c'est trop tard afinga trop afinga trop otoana basala mo wait bakadi atona baka kawana ekoma na kaote donc kawana faut sila na kana kawana donc biso ba wario makambo etali biso te OK donc biso ba wario vraiment makambo yo etali biso te makamba ba gérer ngo ba ona bango la mamba Rafine etali biso te voilà to comme la personne na suka na tikelo mwa kaka minute pour la promotion il y a 2 jours pour au moins de Moïse Mbi a sali plein moko te podium na katika te da devoir après ça monsieur belé
Pasteur Moïse Mbiye. Pasteur Moïse Mbiye, to pese ba félicitations pour abeti concert na epé l'équipe bien. Mais aye ba ke bato ba tonsa kuna na kacha orchestre na kuna concert na ye. Zari ba wario. Te. Ya solo. Te. Ba wario nde bato ba bazaki wana apa non. Ba nzambe meka bango wana. Kasi équipe na ba Gaulois ba fan ba musicien nyos. Ba wario nde bazalaki kuna. Folo baga bien. Ba wario nde bazalaki kuna. Concert du peuple. Avant ya beta kuna. Na fungo nzela. Concert du peuple. Na bi non, avant ya beta kuna. Na fungo nzela. T'es menti. Ouais. Oh, mais c'est là la taille belé. Tout est normal. Tala, wana ba vie ba leka. Wana ba vie baleka posteri morope chanda abeta pe na bébé chanda on comprend asala mais on sala ke bata belé ba beta soute OK donc fali azonza ka makambu donc fali azonza ne ka makambu fali tie date abeti plein à craquer oh non le salamate tala ngaza matonge OK ngaza matonge Moïse abetaki asaki plein na ye pour après Fali et Moïse on comprend Moïse abetaki asaki plein mais Fali on va une porte vertige bato ba oleke belé voilà bato ba oleka bato ba okota et puis kuna na kati plein de danger libanda plein de danger ya Fali asaki catastrophe OK Moïse a sali plein normal. Mais bah les gars normal. Bah que les plein normal. Mais Fali, sauter mina ponga bi. To bi mina kwampozo. Ozuli boma. Ozuli boma tala na banga Fali pupa. Apata wana. La tance que yo ozali ba kofi. Tala, nazaki kuna mena biso. Motema. Biso nyoso totonga ka biso. Na papa. To lo ba ke falte, na ba misa ba pe wana. Fala leki na ye. Parce que plein off fallait ça là. Fallait les kinan, fallait les kinan. Fallait l'équipe artiste congolais nyonso. Na mon pao. Bango nyonso. Na Koffi Olomide. Ton ami donc artiste nyonso donc c'est que bango nyonso pedabo fallait dundi bango fini bango. Blague té. A dundi bango fini bango. Moi na leka papa té. Oh maman. A fini bango. OK. Na minicho a kwete za. Et beba mis album na bango et yo kanate. Ebele eyo kanate album ya wata o e bandé bien na so eyo kanate yona lobi ba artiste congolais nyonso ba na posa succès ba pas Fali bende Fali a pesa bon auction a ko expliquer bango ndeli ba ça pour la succès nakati ba longa ba on comprend ba artiste tout ba besoin ya voyager ba mikili ba pas Fali Fali pesa bon secret nini ya voyage ya kitamba mona na maman c'est ça. Et puis, on a la difficulté de. Il y a 3 visas, 4 visas, 2 visas. Il y a des belés maman encore. Mais il fallait à côté, ça a mis belé maman. Et puis, premier tour, 80. On a deuxième tour, 40. On a troisième tour. Oh, fallait bandi mama laye. Moussala, oh, sala, il y a un dit maman. Il fallait être crédible. Donc, crédible, Moussala, fallait oh, sala, il y a un exact on dit maman. Yango zomona aza number 1. OK. Makamu nyonso ekende kitoko. Yango zomona pe bango ba beta libanga na mbanga oetela. So moni ba olobelo te. C'est que ozate. Do mikolo yo po bima, po sa succès, ba yeba yo. Fo tanga kombo ya Fali. So tangi yango te ba yeba yo te. Mais yo zara da miss bandakala. Na bina okela ndenge nini ba o balingi ba yebana fa finga Fali te po so fingi Fali te ba akwete ke wapi ngana bima tongo na pipe cha Fali na ibeti na kibinda koido Fali la vie na nga donc ko ya pa Fali na e pa ndeko na nga mongo po mama na nga za mongo Nicole Likio mama na nga za mongo donc na ye pa ya ndeko na nga mongo po biso misu makasi ndoki te mais motema mabende to akana ngote voilà to comme l'option na suka ya émission na été soko kolingolo ba moi question o suka soko par rapport à sortie médiatique ex moi c'est B50 ndenga do sala pa ya papa mona na ye mais wa pesa faux hein ya pe bien te ya pe bien te ko le ka ba TV ya pe bien te mais nga kota ka ona te po
biso ko to occupé makambo wana te biso occupé te poni B50 aza maître crédible B50 ko mona na banzela boye te wana patron maître mabonga soko za posa asunga yo yaka malé ya pa papa na yo bota mwana ke papa difficulté leki ngai banzela okende otika ngai moyen te sunga tanga na mona ta poto fallait que moi lettre muke bani batio to mais ako tu la peine sous les kauka ndeni sunga mais ça te ko leka TV ko boya ko finga ka po muta tindo boya ko finga akene le sika moti o daka koza ko rompre kaka voilà on a pesi mote na ngai na ba wario nyonso Eric Fouri hein Matelo Venant Eric Fouri solo là et puis na pesi mbote na bateau nyonso bazolanda biso awa na pesi bango mbote na pesi mbote na Eric Mandala na pesi mbote na Choisi Matata na pesi mbote na ngai na Chacho Mbala Didi Kinwani na pesi mbote na ngai lisusu et pas pire nga Miko aux États-Unis na pesi mbote pas Tiran Keberete aux États-Unis na pesi mbote pas Bobette la métisse aux États-Unis Cayenne Anita Ngimbi. Donc mon numéro c'est 081 24 82 463. Bawario Nabi ke eloko stade yo to betango dada. Événement eza moko. Le 10 août, le 11 août. Biso nyonso bawario to simba fleur likolo. To ko soutenir Fally Ipupa. Événement eza moko. Aigle Warion Fally Oleki bango na pesi Nana Boduka mbote na pesi directeur Diato Edi Badiata ya Badiata on a pesi ba Wario nyonso mbote oyo baza na Brazzaville et puis na pesi ba Wario nyonso baza na Point Noir pour jour ango ba uta par-ci par là Brazzaville ba katsa koto Point Noir ba oyaboye bata boma matadi bango so oyaboye toke na États-Unis Paris Genève Suisse Allemagne Belgique donc bango tout baza na Schengen bango ba kita boye et puis mukolo wana hôtel ba sa mbongo hôtel mukolo wana ba billet otekama ba billet ba avion etekama mukolo wana ba immigration et ça mbongo mukolo wana ba bateau a canon rapide et ça mbongo Mamba Fally ezala guna guka no po mamboyo botikela tonton Fally Ipupa po yende abanda idéologie ya Stade de Martyr pesa numéro miss pardon système ya 48 heures to boyi na biso te to 48 heures so ipo moni okokoka po biso kaka suivez les guides to pesa nzela batu tu balandi nanya yebite Congolais a sa musique na poto c'est Fally Ipupa il faut un respect na Fally oyebi mko Fally a beta concert a beta te il na poto kuna boy minde ba bi tien biso ba français yo ata oza boire oyo comme en français mais oza français te oko lekela biso ba français te so bo meko ça des autres to refoule bino et puis vino souki okotaka to sengente conseil ezongi donc minde basaki se omoni parce ozaka plein makasi sécurité ezalaka conseil affaire de sécurité les sécurité yango tosenga mpe na kini plein oyo tokanisaki ezala esaki so fois 10 na kini yango omoni sécurité ekoma ye moke po plein elekaki makasi nde tobande okana ke fale osala ba 80 000 personnes avec 150 000 personnes. A doublaki. Yango monaki sécurité zaki mamuke. Mais tout oyo biso nyos do sa sécurité. Biso tout ba wario. Biso nyos sécurité. Bonjour téléphone ebungate. Mbongo ebungate. Eloko mo ebungate. Conseil les gars qui toko guna gu kano. Mais spécial numéro to comme na souka. C'est 081 24 82 463. Fally Ipupa oleki ba artiste congolais nyonso na succès kolo makambu muta simbi fungola ya succès Fally. Ouais. Merci beaucoup. Donc j'étais là avec Miss Koulibaly. Maintenant
Elle est chez Fali Ipupa, Aigle na F victime. Babi F victime, l'équipe qui gagne. Ici, il y a des champions et des championnes. En tout cas, tout ça la que 2 jours, il y a Stade de Martyr et dans la carton, Outimo Bimbe, dans la mois férié, parce que l'artiste Fali Ipupa s'est produit. En tout cas, merci beaucoup. C'était là avec Miss Koulibaly et elle a su bien parler dans la question de lobby. Elle a parlé, mais elle a pas parce qu'elle n'a pas injurié. Et l'autre, elle a comme ça star nayo, défendre star nayo sans injure. Merci beaucoup votre Mikebi, merci beaucoup à toute la famille Bolinga Biso, famille Presso Tokoufeli, Biso toutes mes condoléances. Non, c'est un cas Bolingo, non, c'est un cas unité, non, c'est un cas respect la Bakolo, parce que Liwa et Rafid fêtent à Bissoni ensemble. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.